Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na masolo mapango kaka ndenge tosalaka totambolaka metalara rampasa tozonga po biloko e botamaka chaque jour. Donc toza déjà na kati mpasa pour kolakisa bino biloko ya bien oborosepela bozala jamais desi mbala moko na pesi bambote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa sudi ya givwa mama bokobok na kati ya London City bambote ya trône Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Mère Boss Mama Doris Lema Fumuna Gaz. Il y a la personnalité TV toujours na kati mpasa na sur bomona ndenge tolobaka kana kati mpasa bazakana baveni ya minene o mutuka na yo ekoma tina ti en tout cas mbokelengi na kati la personnalité TV tozo continuer mo sala donc to bandaki les avant-midi à partir ya 14h awa tozo komacha 17h donc tozo komacha poko ama loko ezaka musala na biso tozo continuer toujours ko sala musala a toza libanda na sur bozomona esika break wana ezali esika donc esika papa esika mama telemi donc esika mama zokenda telemi place wana yango ezali esika lupango ebandi yango esika lupango ebandi esuki tu na colonne obozomona ekangisi portail yango wana nde ezali esika lupango na biso esukeli wana tozokota déjà toza na kati lupango kaka ndenge bozomona ka pompe ezali na kati ya lupango ma ezali courant ezali na siro bozoyoka makelele ya courant ndako bomona na liboso na nga wana ezali ndako moko pe eza na ba norme moko ya bien eza na ba norme moko ya bien donc sans plus tarder pour nos côté ba commentaire rebelete et maman beta masolo a ezangi. Merci maman journaliste ndenge omoni awa lopango ezali côté kama ezali 15 mètres sur 25 mètres babandi on a 60 000 à débattre 60 000 à débattre courant na mai courant na mai yango pompe ya mai yango yo courant yango na kanisa zo mona musique ezobeta en tout cas likambo mai to courant ezali likambo kolobela te. OK, merci balobi awa ezali ko mesurer combien de mètres? 15 mètres sur 25 mètres. OK, babi 15 mètres sur 25 mètres. Ezali na ndako monene, est-ce que ba chambre ndako ngoza combien de chambres? Omoni na mopanzi oyo ezali 2 chambres salon, salle de bain, na magasin, na bureau ya parents. Koto ezali 2 chambres salon, salle de bain na cuisine. OK, wana na siro ndako ndenge ezaleli bongo na mopanzi peza na mo annexe kaka ndenge bozomona bandeko balandi oboza libanda ya mboka lopango eza déjà clôturé ndako eza pe déjà ya kugama tambola kaka sabino ndenge ezaleli wana toza na ciment toza mopanzi ya ndako toza mopanzi eza pe na porte ndenge bomoni eza na porte wana eza porte ya cuisine na sira bomoni penza eza pe na toilette ya libanda na douche en tout cas eza parcelle moko clôturée et puis balobi eza parcelle moko eza na ba problème te donc ndako eza vraiment monene ya wana biso bandeko tozoyebisa na bino toujours lokola tosalela bino mosala en tout cas donc tozoyebisa bino boyebele na kati mpasa bokota vraiment botala biloko ya bien oyo bokosepela na yango bozala jamais desi kande bozomona wana nyonso tu ezali lopango wana nyonso eza lopango en tout cas
toza penza na kati lopango eza monene kaka ndenge bozomona eza pe na ndako monene ndenge bozomona en tout cas awa tozali déjà na kati ya lopango toza penza na kati ya lopango nyonso tu oyo bozomona eza na kati ya lopango donc ndako eza monene tozobenga bino toujours boya vraiment ebele boya ebele car nde bozomona ndako en tout cas commentaire de routier eza te parce que bilili nde yango ezolakisa bino penza ndenge ndako ezaleli donc tobengi bino kara boye ebele babi 60 000 à discuter car nde na lubara donc ezaka lisolo ya mosombi na moteki tozobenga bino tina ti boya kodiscuter na sur bozomona esika mur ebandi ya ndako yango ekei ti esika papa atelemi yango ezali limite ya lopango na biso oyo bozomona esika papa atelemi yango wana bozomona eza limite ya lopango na biso donc lopango yango oyo ndenge bozomona lopango yango oyo ezali na studio ezali donc lopango kande bozomona eza terrain vide donc ezo dépendre kaka na yo moko eza na studio eza pe na bandako moko liboso ezali inachevé donc lopango mobimba ka ndenge bozomona eza pe na place moko principale kaka ndenge bozomona donc sans plus tarder tobeta déjà masolo et kotoyo eza ndenge bon awa ezali 12 mètres sur 20 sur 18 babandiango 15 à discuter eza lopango eza ba te d'avance na mikanda ya lopango wana okota signature nanga ezali nayebi historique ya lopango très bien eza lopango ba problème te ok sko nde balobi 15 à discuter eza ka lisolo mosombi na moteki to bazobeta bokolo nango alobi soki 12 emonami nde azimbo vraiment ezali kaka bongo babi 12 000 bazumbongo na siro toza tia na kati ya lopango bozomona déjà donc bavoisin pe bazali ndeka na bana kati ya mpasa eza esika bato bafandaka déjà eza esika teke o eza village te eza esika bato bazali bavoisin bazotonga na sir bomona bavoisin ndenge bazotonga donc biso tozobenga bino kaka bandeko balanza la personnalité TV bozomona boya vraiment bele awa eza pe na ndako ezali inachevé vraiment tozobenga bino boya ebele wana tozobima déjà tozobima biso libanda tozalaki na kati ya lopango siko tokomi libanda na sir esika pe papa zokende tina suka esika ndeko mobali atelemi oui eza esika limite ya lopango esuki donc toza na avenue ya munene ka ndenge bozomona eza pe place oyo ezali commercial vraiment toza libanda tozobenga bino toujours et puis tozobisa na bino bokeba na ba frapper donc soko za besoin lopango na kati ya la personnalité TV benga toujours Mama Doris Lema en tout cas akorienter yo ozwa lopango na facilité o eza na problème ata mon côté na sir bomoni ndenge ezaleli bomoni en tout cas toza penza na limite ya lopango esika papa azali donc tozobenga bino boya toujours ebele na kati ya la personnalité TV bozala jamais déçu déjà na kati ya lopango toza na kati ya lopango na inachevé wana o bomoni wana eza na kati ya lopango donc mire kuna ya ba voisin ya ronde eza limite ya lopango oyo ekaboli na nzeta manga wana o bozomona wana donc nzeta manga o bozomona wana ezali na kati ya lopango ezali limite ya lopango na biso bandi na nzete ya pai oyo ekeiti na mire ya ba voisin ndenge voisin azotonga donc limite yango oyo na sir bozomona bilili na ngambo kuna eza esika voisin akaboli biso
ba pylone pe yango yo ezali balona déjà ba pylone baloni ba pylone déjà po balingaki ba banda déjà kotonga mais bakatani na bango yango bazoteka mama to beta directement masolo bandeko bayeba awa ezali. Merci maman journaliste. Awa le pango tozali ezali kotekama. Le pango ezali 12 mètres 14 mètres sur 24. Batiango 15 000 à discuter. Na ba pylone oya étage ozomona o déjà se babandaki ba misala. Donc il y a 14 000 à discuter. 15 000 à discuter. Zosuka nango combien bandeko baza batana mona de. Bon, bah 13 à 12 500 bazumbon. Ok, bandeko balandi, il y a la personnalité TV, balobi lopango ezali na 12 mètres sur 22, ndenge bomoni na bili sur 24. 14 mètres na boye. Donc, balobi ezali 14 mètres sur 24, ndenge bomoni na bilili lopango eza monene. Eza na inachevé au bomoni liboso wana do batiaki po epesa penda ku valeur epesa lopango valeur donc ba pylone yango babandaki déjà kosala ndenge ke ezalaka possibilité et permettre lisusu te ndeko oyo azoteka lopango na ye donc ndeka na yebisaka bino toko discuter tinati donc eza likambo ya mosombi na moteki ndenge ba mama langa ba commissionnaire balobaka do likambo mosombi na moteki. En tout cas tozo benga bino boya vraiment belé car nde na obaka na kati ya mpasa ba venir minene ezali courant ezali yango na bozomona bilili voisin payé wana azali donc voisin azali atie pe déjà pompe na ye na sir bozomona wana eza citerne ya mai azoteka kutu déjà pour ya sali fourrage azoteka penza mai donc yango biso tozo benga bino donc koto yo problème ya mai ezate problème pe ya courant ezate en tout cas boya vraiment ebele tozo zela bino maboko ya kofongwama en tout cas na kati la personnalité TV donc bozala jamais décide donc biso tinati en tout cas lelo to tamboli deka tolobaki tinati to bandaki banda 15h banda 14h 15h donc to komi déjà 18h ndeka na lobaka tinati tozo continuer ko tambola donc mboka elengi en tout cas to lingango vraiment bongo na sir bozomona wana toza libanda na sir bomoni ba veni nyonso eza minene na simananga eza pe na courant ezopela donc mutuka eza na facilité ya kokoma mai donc eza voisin na yo c'est à toi seulement ya kosala mosala ndenge ndeko oyo asali na pembe na ye donc boya ebele mbokelengi bokota yo mutu nano s'abonner te s'abonner bozala toujours branché scotché donc bokangama toujours bozala toujours na kati la personnalité TV en tout cas bomona biloko ya kitoko lopango yango wana eza terrain vide donc eza na yonde mutosa nini otonga tozo continue toujours na kati ya pasa awa na sir na ngambo wana bozomona directement eza ndaku oyo ezokende na lopango mabiso tozano na balabala na nutokoti te car nde tolobaka na kati ya mpasa en tout cas banzela na bango ezaka minene courant ekota na mituka ekota na facilité courant ezali mai ezali en tout cas nyonso ezaka ya malamu na kati ya mpasa sur bozomwana bilili eza vraiment avenue moko ya munene voisin bazotonga eza place te ke ono bato bazate te bato bazali na mopandi kuna na liboso ezali na école eza na école où ezali wana école eza déjà wana école pe ya munene donc na sir bozomona ezali na entrée pe ya munene na ngambu wana ezali pe na ndaku o bozomona ndako ya munene ezali vraiment ba voisin bazali tozokota déjà toza na kati ya lopango pona kolakisa bino bomona avant to beta masolo nyonso
na sir bozomona ndako yango wana liboso eza ndako ya monene to bandi directement kosolola mama beta masolo awa eza ndenge nini awa ezali kotekama ndenge omoni yango boye ezali combien de mètres ezali 13 mètres sur 24 donc eza 13 mètres sur 24 sur bomoni ndako ezali penza ndako ya monene esko 13 mètres sur 24 awa babeta masolo ndenge batiango 40 000 à débattre 40 000 à débattre na ndako oyo eza mopanzi nyonso ndenge omoni bo na annexe oyo eza na kati na ndako monene oyo nyonso ese esalami to ese esili etikali kaka mpona koplake caro na sende problème etikali yango wana mama esengeli toyebaka bandeko mpe bayebaka eza na problème te ndako epango eza na problème te mama kasi na mama mpango nyonso nga nalakisaka okotikala kozala desi te ok wana namoni babendela bino bilili nsima eza mpe na bapondu oyo bozomona na mosika bapondu ezali donc ndako eza vraiment monene eza baporte mibale ya kobimela tozokota na kati ya ndako tolakisa bino mpenza bomona ndako ndenge ezaleli awa tozaja na kati ya salon tozaja na kati ya salon na sir bozomona do batie mpe dia plafond donc nyonso ezali basinga courant nyonso eza déjà do eza ndako oyo ezali déjà achevé etikali na mwa babiloko moko ya mikie oyo motu soki asombi esengeli asala mais plafond ezali nyonso ezali na se etikali kaka caro eza déjà na béton batie déjà bacouleur déjà tozotambola mpona bomona mpenza bino moko na bilili balobi te donc wana toza na couloir na sir bozomona wana ezali couloir kande nalobi ndako eza déjà na plafond batie déjà plafond mopanzi nanga oyo tokoti ezali chambre do eza chambre ya baparent ndeka bomoni eza monene chambre yango eza monene eza mpe na déjà batiaki pene wana fale ezala na toilette na douche na sur porte nango yango wana porte oyo ya chambre na douche malgré eza achevé te esili te yango wana eza esika oyo balingi basala douche na toilette yango wana bazolakisa bino na bilili donc esika nyonso eza déjà na plafond déjà batie plafond partout oyo ezali chambre tozotambola wana ezali couloir awa lisusu ezali chambre ya bana eza pe na salle de bain donc chambre ya bana donc nyonso eza déjà ndeka nalobi eza déjà na plafond eza déjà na courant ayo otara obendi courant otekaka bampoule en tout cas éclairage ekoti na ndako obongisi awa pe ezali chambre eza pe lisusu chambre ndenge bozomona na bilili tozolakisa na bilili po bomona mpenza lokwa bino bolingaka bomona nyonso biso mpe tolingaka kolakisa bino nyonso vraiment bomona totikali eloko te awa ezali magasin ezali cuisine eza mpe na porte mosusu ya oyo akoki kobimela awa ezali magasin esika okoki kobomba mwa biloko wana ezali magasin bongo awa tozongi lisu na salon tozobima siko na kati ya ndako en tout cas vraiment balobi ezali ndako oyo eza na problème te bandeko balandi boyoki na monoko ya mama na biso commissionnaire na ngambo balobi do mokolo pango aza pene yo soko ye en tout cas masolo penza ekobetama dada kaka ndenge tolobara na kati ya la personnalité TV totambola tokoma na sima ya ndako bomona esika lopango ebandi epuis esika lopango esuki awa toza na sima mwa bapondu baloni kaka nde bozomona do na coin wana eza esika lopango ebandi
awa ezali sima okoki kolona biloko nyonso oyo ozala na yango besoin bongo tozobima mpenza kaka ndenge ozomona bilili ndako yango oyo. Donc bacourant ezali bapoto yango wana na nsima na biso poto ya courant yango wana. Donc mpona loba courant ezali mai pe ezali. Donc c'est à toi ya kobendisa kaka mai okotisi yango ntina kati ya lopango wana nyonso ezali lopango ezaka lopango nyonso oyo bozomona bilili eza lopango. En tout cas ndako eza monene balobi eza likambo ya mosombi na moteki. Donc 40 000 eza prix soki mwasi bazodiscute bongo mpona nini te lopango mpe tokodiscute. Donc ntina ti fo tokoma todiscute tozwa bavoisin bazali mire wana ya bavoisin yango wana yango nde eséparé na sur bozomona bavoisin bazali awawa yango continue ntina suka bozomona ndako yango wana ezali espace pa monene ezali o bana bakosakana vraiment espace ezali ya kolona pe na sur bozomona mpenza na bilili ndenge ezali eza lopango moko balobi eza na problème te. Vraiment loko eza na problème te yango biso tolakisi bino tozosiebisa na bino ka tozokebisa na bino bokeba na bafrapper bokeba na kozwa video otindi epa mutu ake kolukelo lopango keba na bafrapper. Donc biso na kati ya la Personnalité TV tolinga kodecevoir bino te yango tozobenga bino. Merci à trop na balandi nyonso ya la Personnalité TV oyo balandaka vraiment la Personnalité TV pe na ba abonné na biso fidèle au batalaka toujours la Personnalité TV. En tout cas ba merci na bino ba merci à trop na ba commissionnaire au batambwisa ki biso na kati mpasa na bika bozala jamais dossier. En tout cas bomoni biloko bien et bongo ba merci à trop na ba ya biso oyo penza batalaka ba abonné fidèle. Donc ba membre ya soutien ya la Personnalité TV Arlette Matoko Liswanzambe Ambisi Bazabakana ya mo général John Kimbambu Badiva Wesudi ya Givwa Mama Boko Bank na kati ya London City. En tout cas ba merci à trop na bino nyonso merci à trop na ingénieur Metitima azalaki wana na sima ya caméra pona kozula bino ba image ya kitoko sans oublier Mama Doris Le Mafumu na gaz ya la Personnalité TV. En tout cas, bah merci à trop. Nabino nyonso, bon rester toujours collé, bon rester toujours collé, scotché. Vraiment, na kati la Personnalité TV, beaucoup toujours biloko ya kitoko na kati la Personnalité TV. Ndenge tolobaki na dobi keba na ba frappeur. En tout cas, tozo yebisa na bino yo mutu ozo kanga ba photo, ozo zwa ba vidéo ya la Personnalité TV, ya ba journaliste ainsi que ba commissionnaire. Otindi ndeko na yo aya na kati to musu ya mpasa aya na bibwa aya na lemba aya soki wapi pona kolukelo lopango. En tout cas, tozo yebisa na bino biso procédure ezala kaka moko obengi Mama Doris Le Mafumu na gaz. En tout cas akobo ya kopeso numéro ya moko na biso te tozoe bisana bino bokeba na ba frapper po bakoma ebele soki ozui problème yom to tinda ki mange ozui problème. En tout cas wana eza faute ya la Personnalité TV te. En tout cas biso na kati ya la Personnalité TV donc tozaka kana procédure moko po biso tolinga ko lakisa batu pe ko pesa batu biloko oyo eza jamais na problème tala kaka la Personnalité TV. En tout cas to batelaka ba personnalité na biso.